notre solution de l'époque. Allez, musique. Bonjour et bienvenue sur Rango TV. Raphaël Ngoma, votre présentateur. Lelo na ye kakapoto sola. Nakoyamba moto te na linga na sola na bino. Na bimaki na kendeki kotambola na zongi. Na uti Kinshasa. Kota Kinshasa na zana posa na lobela bino makambo na moni na Kinshasa. Mais eza difficile ko raconter makambo nyonso. Et puis ba makambo susu o na kolinga na loba. Nakomi tuna motuna boye. Est-ce que vraiment bato ya Kinshasa balingati na lobela bino yango? Donc nalingi nazala un peu free, c'est-à-dire nazala libre na loba o nazala ngo na posa ya koloba. Alors batata bama bandeko ya mbote na banda na kopesa bino mbote mingi na bayebanso bakolanda. C'est-à-dire un grand bonjour à tous ceux qui vont me suivre cet après-midi, vous le suivrez peut-être demain matin ou cette nuit. Mais na pesi mbote na bayebanso bazali. En tout cas, na kozonga na Kinshasa na pesa na mbote na ba oyo bayambaki ngai. Ba nani bayambaki ngai. Au départ, tant on a commis na Kinshasa na aéroport Anjili, la première personne que j'avais vue c'est ma fille. Elle s'appelle Patricia Ngoma. Ne lokwa la bisa bino ngai moko nazali Raphaël Ngoma. Patricia Ngoma yambaki ngai, c'est la petite sœur de leur grande sœur qui s'appelle Alda Ngoma. Voilà. Batata Bama Bandeko Patricia Ngoma m'a accueilli avec le chauffeur Modeste. Chauffeur Modeste na pesi bambo te belé na okaki tozaki na problème na famille liwa et kangaki na famille na yo. En tout cas, ba condoléances to pesi kaka. Mama Bibiche, courage, merci beaucoup na ma immense au salaki au pesaki ngai ba moyen ya kotambola tango nyonso. Bibiche Panzu, c'est vraiment ma nièce. Moi aussi, à Batou, ya papa Dodé. En tout cas, papa Bokilo, un grand bonjour. Je dis, en tout cas, bote mingi na bana nyonso esika bazali na baye bazali na Kinshasa na baye bazali na France. Mbote na bango, en tout cas, bibiche, komisa ba mbote na ngai. Na kutalaka na Kinshasa, j'étais souvent avec mon petit frère Martin Ngoma et j'étais aussi souvent avec mon grand frère Gauthier Touba Ngoma ou alors le grand frère Sérif Modoudé Ngoma Lisusu. Donc Bangoma la Bangoma. Cela veut tout simplement dire que Kinshasa voyage ezalaki mingi kati na famille. Na baito eba na bango na kopesa mbote na ndeko Papi Mousseil. Papi Mousseil, un grand bonjour. Nakitisi moto na bimbote mingi na Papi Mousseil parce que lui, il m'avait honoré autrement. Comme Azali Mokolo, comme Azali Moto Oyo Touri, Kotanga, comme on n'est pas en pambate, mais écoutez, Kala, Nakatia famille, merci à toi, Papi Mousseil. Vraiment, Nazaraki na Sengomingi, Kokutaranga na Yozaraki, na Sengomingi Tozaraki, on a passé une bonne soirée ensemble. Dans la famille, c'est mon neveu Jean-Marc Otenga. Jean-Marc Otenga, Naïbouti Kamna Rolbate, tu mérites les honneurs. Merci beaucoup. Merci pour tout. Bagarre de Bazaraki na hôtel et Zalanangambo à Jean-Marc parce que où ce que je restais, et Zalaki ba hôtel mi balé en face. C'est-à-dire, mon neveu a un hôtel en face, il a un hôtel en face. Gazaki na immeuble Ntilko, il y a Zaki na immeuble monsieur en face. Voilà donc appartement. Ils ont un dégât. Alors, je partais de l'autre côté pour aller manger parce que là-bas, il y avait au moins un domestique. Notre ami Yves Mbanga, na pesi bambote mingi na Yves Mbanga. En tout cas, c'est un cuisinier tout à fait spécial. Alambelangai, biloko, nalia mboto, nalia, naibiti na lobanini, nalia mboto, nalia ndunda, nalia soso, nalia nyonso, nalia ba jésier, attention, nyonso tout, nalia. Donc, vraiment, Yves Mbanga, un grand bonjour à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'ai pas oublié Nabo Sanité, toujours, Tropé Sakaka, honneur na moto asali makama malamu. Pour na baeban so bakolanda biso, en tout cas, na kopé sa paye honneur na ba grande sœur nangai, na kendeki pa ya Cécile, ma grande sœur, la deuxième ya famille, elle m'a reçu comme un roi. On a mangé
vraiment du vrai pondu oya ndenge lolenge maman na ça kolamba toliaki peto sepelaki. Alors je ne me suis pas promené seul ce jour-là, j'étais avec Chico mon neveu, mon petit frère Mertens Ngoma et aussi il y avait Patou qui était là et plusieurs autres personnes. Vraiment ezalaki ba rencontre moko terrible. Donc comme je vous l'ai dit, eloko biso tosengaka na bino eyali ke soki omoni ba émission na biso bo aimer, bo partager, n'oubliez pas que cliquer na petite clochette wana na ngonga wana pour que bozwaka ba émission na biso mbala nyonso soki tosali ba émission pona ko rater ata émission moko te. Ezalaki sengo mingi soko na moni te botie ba like na bino to pe botie ba commentaire ezali malamu. Ndenge lokola na baka na bino awa tofingaka te. Nous n'insultons jamais ici. Mais na internet mikolo mafinga ezokende pa e gauche droite. Ba musicien, ba to mokili makambo kaka ya kofinga na kofinga. Ba actualité ezali nini? Actualité ezali te ngai na uti Kinshasa. Na kobeta bino masola Kinshasa mais na kopesa bino mwa moke ba titre ya makambo oyo eza koleka na Kinshasa parce que vraiment bato baike soki bavandi na télévision balingaka na bango ba polémique. Malheureusement, moi, j'aime pas trop la polémique. Nako pesa mbote na baninga mosusu pe lisusu. Avant tena ke na musika Sarah Mboui. Sarah Mboui bambote na yo yango wana. Ben kuna na matadi mboti ya beno. Jacques Mwanda, Jacques Ngoma plutôt, en tout cas, bambote na yo. Jacques Ngoma awa na Manchester na pesi bambote. Soki nazongi na Manchester, je salue mon ami et frère Cyril Modogo. Bambote na yo firme bondo, je ne peux pas oublier Vivien Bonjeka, Vicky Bonjeka, bambote na bino, yango wana pe ba mama na bino, bote to pe ba mama na ndako to pesi bango pe bambote. Le grand frère Mwalimu, na ebite soka azali to azana Kishasa, ya tambola mingi, bambote mingi esika bozali bino nyonso. Jackie Kalala, je ne peux pas t'oublier, un grand bonjour. Vivien Bonjeka, j'ai déjà dit, avec maman Nelly, ça je ne peux pas oublier. Chantal Bomaï, Balbi Chantal Bilambe, belé, bambote na yango wana. Bongo soki nangi na soki sa boyebi ke na soki sa toujours na ba jumelle na ngai to bengaka bango Ntimba Mosei pe Nzuzi Mosei. Wana côté le cœur et pe maka. Ba tata, ba maman, bandeko. Naïbsaki bino, abonnez-vous sur Rango TV. Eza d'abord devoir monene. Soki bolinko sunga biso bo kamataka d'abord bo à s'abonner. Tant bo s'abonner. Ou azali na besoin de soutien moral, financier, ni surtout. Benga biso numéro ezali wana, okoyi kosala yango. Un grand bonjour à toi aussi. Christian Lomoto. Bonjour, bambote belé, yango wana. Nakopesa pe mbote na ndeko Nico Kabamba, j'espère qu'il est déjà à Manchester. Nico Kabamba, un grand bonjour à toi. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Après ceci, merci. Simon Londres, mon frère de Paris, Moboula Senzedi, Nicolas Nicodème Zola, Venanga JR Desiste Masera, Marcela Aroson, Yara Fungoma, Martin Sungoma, ya papi Robert Ngoma, mon fino quoi Charlotte, ya papi Robert Ngoma, mon fino quoi Charlotte, de la part de ton petit frère Serge Babiala, on est ensemble. De retour en studio, toujours en plein air bien sûr, Raphaël Ngoma, non l'obélina bino lelo, naeko sabino te makambo ezali bele. Yambutena kene musika na kotanga ndeko Frank Choukou atika kibiso na moko le 25 juin. Alors biso no soto za kaka na attitude ya matanga pour que toko kako sala masolo ndenge to mesana ko sala. WhatsApp ya ndenge ezali toujours ko tambola ndenge to mesana ko sala. Batata ba mama bandeko na olobi na bino te na uta Kinshasa. Ko uta Kinshasa eloko nini na kendeki ezalaki toujours à côté ya famille. Famille na famille libota nyonso ezalaki pene na ngai. En tout cas tozalaki kaka na masolo kati na libota. Donc tozalaki na biso kovanda kaka pembeni na libota mobimba. Alors
eloko nini namoni na Kinshasa makambo etali politique nakokota mingi na makambo ya politique te mais eloko na constaté sur le plan politique na Kinshasa ezali na ngambo ya ba chroniqueur na ngambo ya ba chroniqueur o basé na pouvoir mosala na bango so babandi ko critiquer bateau mosusu ezalaka lokola te vraiment on dirait baza tout est permis et pas na bango bato ya pouvoir on dirait tout est permis et pas na bango soki babandi koloba ezali ke attaque sur attaque donc vraiment on dirait certaines personnes bazali na ndingisa ya ko attaquer ba mosusu ba o mosusu bazali na temps ya koloba te parce que soki olobi bakotindela yo bato na bango esukaka l'air moko mabe alors na yango avant que tu n'aies pas sambo na Serge Mabiala parce que Serge Mabiala c'est mon frère namoni oza ko tala ba photo mais en tout cas je dis un grand bonjour à toi Serge Mabiala pour moi bandinga toko solola na téléphone alors namoni na Kinshasa eloko ezali ko sala passe ezali wana donc quand il y a oyo bazali na pouvoir soki babandi ko attaquer ezake ba attaquer na bango mais bato bazali na pouvoir te soki babandi ko loba esuka koyoka lobi tribunal lobi bakanga kinanyo bakenda kinani na tribunal moto moko boazo mona na lisusu te au moment où je vous parle toyebite soki makambo eza ndenge nini na bakote ya bato loka ba matata ponyo il a disparu bakangi ye to abunga to aza wapi ekomaka kaka abunga so peza système ya Kalev toyebite donc on a bien amino système na côté politique na kokota na ba détail penza te parce que j'aime pas trop la politique. La politique ezali ko salima na mboka Congo ezali na ba makambo mosusu olandi yango okota na problème donc yango wana lobaki te makambo politique les conflits entre bato na bango etali bango toyokaki dernièrement tant nazali na Kinshasa Fatia yambaki ndeko Fayulu Martin monsieur Martin mwana 0 année na bandi oyebi alors ndeko Martin Fayulu ayambemaki baskendaki na bato na ye mais yakotaki pa ya présence olaki ye na ye tête à tête masolo basololaki toyoki kaka ke tozozela totala soki ekosuka wapi à part ça makambo elekaki na Kinshasa na bapériode mosusu elekaki wana ezali baaccord de paix les accords de paix oyo ezali kosangisaki Rwanda Congo pe États-Unis alors apparemment ndenge bayokani ezali malamu mais une partie ya population baza d'accord te na makambo etali baaccord wana na baaccord wana eza koloba te le Rwanda a exploité ba minerais na biso to exploité ba minerais to ba de commun accord avec le Rwanda to kamata ba minerais to pesi bango basali ba filtrage basali ba traiter ba nini et puis après ba teki et puis biso ba pourcentage donc côté wana eza peut-être na un certain nombre de Congolais au bazar d'accord te na likambo wana parce que ezali ba makambo yo président ya France à l'époque monsieur Sarkozy alobaka te Congo ezali mboka monene ba richesse ezali mingi il faut tokabola richesse na biso na ba voisins alors soto ke na on sens wana ils ont fait ça passe parce que les gens ne sont pas trop d'accord mais le problème c'est quoi tellement que bato balingi kimia ekota na mboka les gens sont en train de faire semblant ou alors ils acceptent seulement pour pouvoir que batala soki calme kokota mais ndenge tolobaki na ba masolo tobetaki la fois passée soko tali ba wazalendo est-ce que ba wazalendo bazali na makati ya ba accord de paix absolument pas les wazalendo ne sont pas concernés dans cet accord de paix parce que jusque là bazali toujours en retrait pour que ba atakaka et sika ba rebelle bazali alors namonaki film moko batie monsieur Nanga wazali bongo mokonzi ya ba troupe rebelle ya AFP M23 azali kolobate ba accord de principe wana ezali bien mais ezali déjà un pas donc ça veut dire que c'est un pas na paix mais etikali parti au mosusu mais qu'est-ce qui va arriver na ba accord de paix wana est-ce que tokokweya na masolo ya dialogue pour que ba congolais biso na biso to solo la paix bongo si mamaka mwana tambola bien la question to komituna to pe motuna to za komituna yango wana nous ne savons pas exactement
les politiciens, qu'est-ce qu'ils sont en train de préconiser. Et là, qu'on a une plan na bango ezali nini. Surtout, bien, on malamu penzate. Alors, jusque-là, tout ça qu'on s'entendait d'ailleurs, pour na éviter, na Rango TV d'élo, déjà hier soir, na bimisaki, moi, ma solo, il y a ministre, il y a affaires étrangères, oyo bato bako féliciter mingi, mais côté mususu pe bato bako critiquer ye, mais ezalaka ka bongo, bato moto balingaka ye à 100% te. On ezalaka ka côté positif na côté négatif, c'est-à-dire soki bato ndambo balingi yo, bato mosusu pe bakoya, bakolinga na bango yo te. Donc na makambo wana ezaka ka kende ndenge oyo, ndenge l'état lingaki, ndenge président Tshisekedi alingaki que akende nango na côté ya diplomatie. Oyo bango babengaka diplomatie agissante. Mais na ngambo ya opposition, qu'est-ce qu'ils disent? La diplomatie agissante n'a pas réussi. Pour la bango, la diplomatie agissante a échoué. Échoué, pourquoi? Parce que bah accord wana, eza pendant l'aspiration, il y a une partie à peuple te. Ndenge na bino liboso na bino liboso te, peuple mosusu azali kondima parce que ezali kaka pona ke bato bazala posa ya paix. Bato bakufi mingi na mboka Congo. Nous sommes allés jusqu'à des chiffres, le quoi, 10 millions, 12 millions. Quand on parle de 12 millions de morts, on a d'ailleurs appelé ça un génocide. Génocide au Congo. D'ailleurs, quand je pense à génocide, Nabo Sanarate, Ndekonangai, Freddy Wanga. Freddy Wanga a lobby na biso ke there is a genocide in Congo. There is a genocide in Congo, but nobody want to talk about it. Ba lobby yango pour l'élite. Génocide de Gosama na Congo, ko boma bato en millions. Soki ba bomi bato en millions, yango totobengaka génocide. Siko génocide esami na Congo, mais ata moto moko ani koloba lisolo yango te. Ndeti na bokaki Freddy Wanga asaleli biso nzembo wana te. There is genocide in Congo. Génocide au Congo, ezali nzembo eza koloba, eza ko retracer ba sango ya ko boma oye boma mi bato. Tolo batabaka ma génocide yango ebanda na ba Léopold II. Babi Léopold II mutali boso akataka ba bato ba maboko na nini na mboka Congo, bakata bakoko na biso ba maboko, ba papa na biso bakata na ba maboko pona caoutchouc. En tout cas, biso na ba année 60 tokute makambo wana te, mais c'était avant les années 60 je crois. Bato bakata maki ba maboko pona likambo ya caoutchouc wana. Ba Lumumba toyebi ke ba perdaki ba vi na bango likolo kaka likambo ya indépendance. Likolo ya indépendance plutôt, pour ne pas dire likolo kaka ya, parce que bato bakata maboko c'était pour le caoutchouc, c'était vraiment avant l'indépendance. Mais tout ça là dans le cadre de la lutte ya indépendance. Alors, sur totali makambo ndenge zo le kana Congo, la diplomatie agissante nous a emmené cette histoire de paix. Une paix qui doit être je sais pas, tout bégango précaire, je ne veux pas avoir de problème avec les gens, mais dans le besoin, moi, paix, mon tozo, c'est la totale, ce qui est pérennisé, c'est-à-dire ce qui est tika kaka, na niveau wana to vanda kimia pe, ba rebelle wana, to kalobite nanga, aye Kinshasa, makambo siri, na ba kabila, ba kanyo so wana, mais ba conflit, eza kokota kati na bango, eza nini. Ah, kabila étranger, ah, nanga boye, ah boye, ah boye. Tango ba beti bo moso aye na pièce contre pièce alobite bino bolobi kabila étranger tala kabila mama na ye mama na yazanani bala kisi bino elongi ya mama bozo tala elongi bino mo bomoni so ezandenge ne wana bato na bango nde baza koloba. Alors bato mosusu bakoti ba exil bato ebele. Alors bato kuna o bazali na Goma balobi ke ba député mosusu o bazali na mboka Kinshasa baza pe ko financer na ngambo ya opposition na côté ya ba AFP M23. Donc, sikoyo, soko tali bien, moi, hypocrisie, ezo salema, na niveau ya ba politicien. Voilà, c'est ce que j'ai constaté na politique. Na côté politique, elo, on a dénoncé, le yali hypocrisie, o eza koleka kati na ba politicien. C'est-à-dire, ba politicien, sou ba na Kinshasa, ben, motema na bango za na libanda. Ou alors, ba tikali na Kinshasa, bazali ba pion. Et puis, on a zo, ba nazo confirmé, en côté, mais, nalobi bien que bato oya ngambo oya AFP M23 bangonde balobi te bato basusu bazali baike o bazali na Kinshasa bazali na bango bato na biso bazela kaka tangu go ekopesama soki eloko nini ekosalama bango bakoyeba. Mais eloko nini toza kozela biso peuple. Le vrai peuple congolais baza ko sa sito biso bato vana na poto. Tout ça la posa pena kimi ezala parce que to lingite que bato na biso liwa surtout so bayina makamba
soki balandi ba makambo wana ekosala nini ekosenga te ntango baoya na Kinshasa babeta baboma bato avant que barécupérer pouvoir ekosenga te baya barécupérer pouvoir na makasi bakobeta lisusu masasi bato bakufa su na Kinshasa biso Kinshasa tolingaka lisusu makambo wana te bandeko na biso na Kivu déjà bakufi ebele donc tozali na posa ata te ke toyoka lisusu te bato baye babomi bato basali boye coup d'état bato bakimi banagere babimi bakati ngambo ale toboyi makambo wana toboyi bato banage bakati ngambo Afrique du Sud na Kasumbale sakunda bato balekaki na frontière pardon botikela biso boye epane biso na makambo wana tolingi koyokana ezala dialogue intercongolais en tout cas pour la biso oyo ba mususu toali na diaspora tozali na besoin que dialogue intercongolais et salima bato bazali ya mayele belé o bazali na ba idée biso na diaspora tozali na ba idée ebele ba classe nyonso totangi na mitu na biso awa bana na biso bazotanga ba classe bakuni kosala wapi balukaka misala awa na poto epa yoyo l'air moko moi moke ba discrimination ezalaka biso ko na Angleterre tolo bate discrimination ezala moke. Mais n'a pas payé le quoi, la Belgique, la France. Je n'en parle pas. C'est ceux qui sont en France qui peuvent en parler. Moi, je vous parle de l'Angleterre. Moi, mon cas, discrimination, c'est la penzate. Parce que tout le monde a un manager, il y a moyen de aller awa. Entrepreneur, il y a moyen de aller awa. Awa, comme on a manager, il y a un danger d'un niveau, il y a ma casse, il y a un moto moyen. Donc, il y a un problème chez les Anglais. Bien que partout dans le monde, le racisme existe. Tant que le racisme ezali te bato fubaye bake na mboka mopaya bato balingaka bato me balingaka te na sina mona na télévision mindele bazwa ko yebisa ba noir na bakota ba Londres na bamboka moka pemeli na ba Londres bazwa sa ba noir babike bino oyo bakate tolingi bino awate bolongwa awa tolingi bino awate. Alors ceux qui ont moni ba makambo na ndenge ezala ça veut dire que partout racisme ezalaka na yango bandeko ba bolingo faut yebaka ko s'intégrer na mboka et pas yovandi intégration ezala eloko ya liboso to mekaka ko sala te to kotaka na yango to zala vraiment intégré complètement. Intégration ezali nini au départ to bandaka na ba langue parce que langue komaka barrière monene na biso ba paya tant to yaka to ebi anglais te ezali barrière monene pour na développement na biso. Alors, pour éviter cette barrière, il faut que ça la tout koya na ko s'intégrer na milieu oya ba kolomboka. Bato ba mona yo ba yeba yo yeba bango bo solo la kana bango o vivre lokola bango ko kota ko mekola lokola lolenge bango ba vivaka pour que mokili ezala na moins égalité. Alors, voilà ce que je pourrais dire na côté politique. Na côté mosusu makambo ya Kinshasa na mona ki transport. Transport ezali kambo ya pasi na lobi na yo mais malgré pasi ya transport bato bakolongwa tongo bake kosambela et puis ba église na Kinshasa ezali balabala nyonso église ezali et pas nyonso église ezali makelele soko bandi ezalaka grave. On n'empêche pas les gens de prier, on n'empêche pas les gens de faire leur bruit parce qu'ils sont en train de prier, mais le problème c'est quoi? Tango boza kotia makelele bato na pembeni baza vivre ndenge mosusu. Et puis juste à côté il y a église eza na shop wana batekaka biloko to ba réparaka ba téléphone baza na ba système ba lance voix c'est-à-dire baza na moi ba pareil moi mike et bimisaka ba publicité pona koloba ke awa tozali koteka nguba tozali koteka mobile to réparaka pe to salaka ba biloko boye ba détail ya biloko basalaka mais appareil wana soke bandi na tongo awa to salaka boye nabi bino banda tongo tipo kwa bande banda ki makelele. Donc Kinshasa égale la poussière, Kinshasa égale le bruit, Kinshasa égale la difficulté de transport. Mais dans la difficulté de transport, il faut pas oublier que ba motard ba lekebele. Il y a plusieurs motos nabi na yo oko vanda na bifurcation to pe na coin na croisement moko ba moto ebimi ata 20 mbala moko brrr ba yeba kale ba voiture baza koleka et puis ba tambolaka tout droit te ba tambolaka nyoka ko fingana ba chauffeur ba ko fing elobi nango ata siatula tozana ba générique moko ya ko sakana te côté wana générique elobi nini elobi te bozo yoka bato ba ko fingana pe eza ko pesa pasi mingi.
Alors, kofinga na wana naibaka tango mosuti nango oyeba te. Mais embouteillage nde passe. L'air moko tokotambola na makolo eleki nango malamu ke kotambola na voiture. Parce que vous pouvez faire du Kitambo à Pigeon, beaucoup comme ça, 3 à 4 heures parce que embouteillage eleki makasi. Donc, kobima na Kinshasa et Komanine. Ce qu'on dit kobima, okende, ozali na bandal ningo kene mbinza, il faut sortir vers 4 heures du matin. Na 4 heures du matin, au transport au Kotambola sans embouteillage, ndi okokoma atako tuna 5 heures au komina yo et pas ozali kokende. Bato bakenda musala na ville, so baning ba longwa na bambouteillage wana, faut bala muka 5 heures du matin pour arriver à 7 heures, mais atako bana musala na 9 heures, faut bima déjà 5 heures ou 4 heures du matin pour kazala bien. Wana tolobi na bato bazalo kwa pa na biso to vanda musikate na ville ba 6 km à 6 km ya ville, c'est-à-dire dans Bandal, topé na Kitambo, bato bazalaka na bisika, ba distance à mokuso wana et que so bimina ba 4 heures du matin, ou ko ça peut-être 30 minutes, 40 minutes au komi. Na Kitambo, tu peux faire 30-40 minutes. Na Bandal, soki olongo na ba 4 heures du matin, ozali na 30-40 minutes aux dans la ville. Mais, soki olobite olongo na heure oya normal. C'est-à-dire, au salaka na 9 heures, olobi obana na 9 heures, olingo longo na 8 heures. Makambo yo kokuta na nango, histoire na bandi okokakutu ko betate. Donc, batata ba mama ndeko pasi ya transport na mboka Kinshasa yangwana. Namoni ba transport mosusu babengaka esprit de mort oyo babengaka 207 oyo fali pour pabimisela nzembo 207 oyo ebomaka 207 ebomaka oui mais 207 yali pe transport sali ba Mercedes oyo ya jaune wana yango nde babengi 207 mais sikoyo epai mosusu pe toali na esprit de vie, esprit de mort na esprit de vie yali babisi ya pembe comment esprit de vie, ba minibus, yango pe eza koleka, mais ezali toujours na makamba kosalaka ba demi-terrain bolongwe, bandalongwa te victoire te lemba, victoire te matete. Donc, eza kosala banzela wana. Mais, bus ezali, soko mati na bus, peut-être na ebite komata na bus, na ebite la meka kite, mais komata na bus yali passe parce que motoki okotoka lokwa soko nini. Ata ne babi bane langa mikolo yo, elanga ngo ya 22 degrés à 25 degrés ne bango ba kobenga elanga oyo biso bana poto to monike na lero no lati bena t-shirt ozala nzela. Voilà. Donc problème ya pasi ya transport olongbe Kitambo na 13h30 pour koma na Pigeon soko tamboli velo kwa ba 13h wana donc nzela ezali ya kotonda de quoi nzela tondi moyen kuto koma na Pigeon bien zate tango boko bima kaka ma campagne Delvaux et sili okomi kotambola malembe. Mais sikoyo kamata longba na balabala ya monene ya route de Matadi pour kota sikoyo na kati ya quartier. Yo za na voiture uzo kenda likolo, mais oningo kota na quartier lokwa epa ya ba Adolphe, lokwa epa ya ba ndeko Jacques Chabani, to bime pa ya Maître Tenga epa ya mama nene na ebisio ezali pasi nani akotikela onzela. Donc, biso bato na kati ya mutuka photo kita to kanga ba voiture, s'il vous plaît laissez-nous passer. Nde bokiti bokatisi boki. Donc, pasi ya transport yango wana bato ko fingana mais nalobaki na bango ngai soki permis na permis nanga ba pesi ngana tambusa na bandi kaka mokolo wana bakobotola ngai permis parce que na kokoka ko tambusa lisusu na Kinshasa te. Po ba motard ne bazoko ya ko doubler faux ala vraiment na bango kutu na vitesse speed ezalaka te. Biso atona ba route à speed so matina ba motorway tuna ba route nationale ou kotambola toujours speed mais kuna speed ezalaka te. Donc vous roulez toujours à 10 km/h, à 20 km/h peut-être. So vous poussez moi à 30-40. Yeba que moi vide aller profiter niata. Après quelque temps, yeba ke kokanga makaka. Donc, ba heure ya kotambola na Kinshasa à cause ya difficulté à transport, à cause ya embouteillage, difficulté à causer ya d'embouteillage. Donc, wana nyoso ezo salate, ezo sengate, likolo ya embouteillage wana komeka kotambola, il faut koyeba soko bimina à 6 heures du matin, to na 4 heures du matin, fozonga bona ba 13 heures pour bana bazaina na classe. Tango bana bakosi sa classe embouteillage bandi te kino mokolo Yesu Kristo koya ebite
Soki, embouteillage wana ekosila. On revient après ceci. Tokomi bongo na suka ya émission na biso bandeko babolingo. Toko suki sa na kopesa mbote na asombala kuna na mboka Kinshasa. Alors, kobosa na tete awa asana siakoli 24 ans okenda na 25. Graduation yangwana Business Administration and Law. Voilà. Donc, graduation de Salamaki Lobby. Donc, Lobby toi qui n'est Sengo, Roger Malala était là à la maison. Voilà. Alors, vraiment, il y a un bezali sous-souté. Bana bazoko là. Donc, ba parents nyonso biso banso tozali na bana na biso to pesa bango chance batanga parce que mboka oyo lokwa ba foutela ka bato classe, il faut être bana vraiment batanga. Na ko pesa mbote na Rafi Ngoma na Kinshasa. Un grand bonjour à ta petite Rafi, j'espère que tu iras pour le mieux d'ici peu. Je ne peux pas trop parler maintenant, mais Tolin to pesa mbote na ba banso bazali awa kati na mboka Manchester. To pesi mbote na Alfred Ngamakala mutu munene fafe. En tout cas, bambote na yo yango na mama Philope, bambote na yo yango wana balobi mbote mingi na ba banso bazali na kati na ba hôpitaux tolobi te tikate nzamba za na bino maloba oyo ezala maloba lobiko boye bate tozali kokanisa bino. Personnellement, je pense à un monsieur qui est entré à l'hôpital il y a 2 jours. Je crois que ça ira mieux. Lobisu na kozonga à l'hôpital pour la kotala. Voilà. Papa, Sélé, on pense à toi. Ba busy, ba makambwa, ma misala, eza ko permettre biso tous à la repas union sur leur union sauté. Voilà. Ba tata, ba maman, ba de kosoko na bino te nazali na temps mingi na kolba bino te naza moto lokuta na yango tolobi tika ete nzamba pambola biso. Fio Willy, le pasteur mbote na yo. Sango Armand. Bonjour à toi. Prochainement, on aura une émission avec le père Armand. Ce sera la semaine prochaine. Donc, c'est une émission que je vous demanderai de suivre parce que Ekozala, kita Ekozala matata. Voilà. Masolo Nasango. Na Fsabino de Sango lo barate. Tolobisa Sango. Voilà. Prêtre Armand, un grand bonjour à toi. Topesipe papa Samuel Bambote Naye. Maman Mimi Makie, c'est un grand bonjour à toi, Nabosani Yote. En tout cas, vous êtes toujours dans le cœur des amis de Manchester. On en parlera d'ici peu. Merci, Kokonjo, Kolo James Cameron Congolais. Un grand bonjour à toi. Diane, Peter, Pambotenayo, Yanguana, Pamama Nyonso, Oyoya, Pasra Canadian, Topesibino Bambote et Bele Bele. Le pasteur Yalala, JP Yalala, Bambotena Yangwana, Jennifer Ilondo, Bambotena Benita Bontumo, Bambotena Yope, Yango Wana, Mbote Mingi na Baibanso Balandi, Biso Lelo, tout le bipeto ici. Au revoir et à tantôt. Voici un homme qui a parcouru le monde sans jambes. Il s'appelle Ghanim Al-Moufta et son histoire est tout simplement incroyable. Ghanim Al-Moufta est né sans jambes, un homme qui a gravi des montagnes, nagé dans l'océan, lancé son entreprise, alors que les médecins lui avaient dit qu'il ne vivrait pas longtemps. Mais ce garçon-là a décidé de réécrire son destin. Ghanim Al-Moufta refuse d'être défini par son handicap. Il s'entraîne. Il étudie, il crée, il fonce. À 15 ans, il devient entrepreneur. À 17, il donne des conférences. Et il ne s'arrête pas là. Il devient une star sur les réseaux. Ghanim Al-Moufta, sans jambes, mais avec un mental d'acier, ouvre la Coupe du Monde du Qatar. Ce jour-là, des milliards de personnes l'ont vu et ont compris que ce garçon était une leçon. Al-Moufta nous fait cadeau avec une leçon de morale. Il a dit la vérité. C'est pas ton corps qui décide de ton destin. C'est ton mental. Alors toi, qu'est-ce que t'attends pour te lever? Toi aussi, en guise de récompense, écris en commentaire longue vie. À toi, Ghanim Al-Moufta. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook. La mélodie